que so ba longwe le padre a coexisté. Banimateur wana tangi kombo. Banani yo fotan. Merci moi. Eh bango ba longwaki ba kansa kende ba kei. Le padre a coexisté souté. OK, c'était le matin, so ba beta fo calcul. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon, exceptionnel, l'homme qu'on appelle Machi Kasongo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bonjour monde entier, bonjour Balandinion sur émission Matika Songo TV. Oui, Pessameli et pas de Konabino, Greta Mandung acoustique entre Madi l'ange du ciel. Fidèle ami internet, et Lelo na Katia Plateau na biso Matika Songo TV na Mbele Bino animateur à Mounene Yamboka na biso Blaise créateur. Oh aza Lelo et pas président Ferregola. Avant de présenter Bino invité nanga na pesi mbote na cameraman nanga ZBD et puis na pesi Zélébri Mbote. Je dis bonjour. Ouais, bonjour madame. Blaise, bonne santé. Ouais, santé pepele, très en forme vraiment. Blaise créateur, tu es bio aux animateurs à Mounene ya mboka na biso, bandaki pa ya na biso Bailo, oye pa ya Didier Lacoste, enfin aux Lelo et pas président Ferregola. Yebisa biso nanu. Au bois que la biso na ba crio ezala ke pa vient na biso Bailo. Eza bon. Na beta ba belé ba sigila ndalande à l'époque wana ba 2001. Ba malego matwende kuse onga ba. Antukuma danser de ça ba début na vraiment ba crise la mo belé. Ba ba ziza ba comprendre que donc eza Blaise créateur. Merci beaucoup Blaise. Départ na yo koya na yo na kati ya wenge ya comment il s'appelle notre président Ferregola. Yebisa biso ba souvenir ni ya malamu za nango ozo reconnaître ngo lelo ya mabe petit peu nous dire. Ouais, na ndenga mabete ba souvenir ya malamu za. Donc mon mutu foye ba début na yo na place ozo kende et bandele pe suka il faut yeba malgré suko yebete mais place au outil il faut oyeba ngana yebi place na outil. Naebi ndenge ezokende ba souvenir malamu vraiment ezali pemena le padre pemena Ferregola en tout cas naza ba souvenir rebelé lelo vinanga so lelo nde ba ke mutako mi stable lelo eza pona Ferregola souvenir munene na liboso Ferregola memanga poto vous comprendre OK lelo na bana ko revango na matape na kenda na ya eza grâce à le padre et puis lelo nazo tambola monde entier partout Afrique mobimba grâce à Ferregola et puis lelo na bête ba janega makasi pemela la Ferregola lelo so ba talanga na Trace TV Trace urbaine ba Trace Africa eza grâce à le padre Ferregola ba souvenir vraiment malamoza nazala piéton lelo na koma ko rouler pe na car grâce à le padre eza ba souvenir bien vraiment. Et puis ça bisoa et pas le padre okenda poto combien de fois? Ouais bon bino bobige bakanga poto ça fait longtemps bakangi poto mais ngana kenda mikili une fois. Na kepoto to gena récit to gena na groupe to ya to sala 2 semaines ndambo to ya et puis ba voyage en Afrique ko lobate to na voyage monsieur munene o to koloba na bato siko te po ba jalo ba comment trop ba su to kaka to kei to ye mamba ba voyage na orchestre na biso na le pamba de premier la pas de voyage au quel la voyage te voyage zelo pamba donc le sala no ka musala voyage za blogo ya na ngwa après sala ka musala ezala un petit problème. Il s'habille pas Didier Lacoste au sali combien de temps? Ouais, na sali 6 ans. Na kota na fin en 2006. Na fin en 2006. 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 na longwe. Donc na sala 6 ans bese tambo ezebele. Ba krini no boka kuna. Na participer na album Mabonyoma. Mama libala ngai na kota libala yango ya passe album wana. Na boka ba bina mama nzoto ba yebi yango yayo. Na participe à deuxième album c'est que bien on a beta ba yé na mabolongo allez mabolongo na participe na ba Didier Lacoste tonga moko na liboko anga na vandi na mama kwa malade na memi na hôpital tonga ba biloko na tuba
tribal ye nyonso balance osanango kayungula mwana mama miyungulu donc nasala pena mama biloko ebele na temps wana après bon ils ont un espace à 2 albums mais pour participer à 2 albums après na yena ngolongwa yo muto boka ba créer bien bongo na kati ya mouvement ya DJ Lacoste et puis ba créer wana e binama na ndenge ya mukete pourquoi tikala kuna te o décider kolongwa non ils ont destin ils ont vie ya muto ils ont que muto to muto ko za la stationner te place moko na mona que na travailler trop na sali tout on a koko sala na servi pour orchestre na on a kokai go sala et après ya ko senga ke na me relancer carrière na ngeke ndeliboso na me kota la place nini ba négatif eza ba place nini o na monique na koki ko affronter ba place mususu OK na me ka ko zala o te na zaki lobby ils a calculé ma bête ngamo attend que mukolo nzoto mukolo carrière na retrouva que calcul na beta étape à côté te étape pena juste lelo naza fier ya ozala pemena na faire gola po nyonso parfois on a bané ko zala ngo posa grâce à les padres naza nango lelo ça veut vraiment objectif oh yo longwela kuno ya le pas les padres bana kin bana poto bazan posa vraiment ba yango bless créer non ça polémique raison quand ils allaient que na travail qui trop na zesu ne loka pauvreté non mais na posa na le orchestre mususu o na koki kokokisa ba besoin nga pour moni mona era zokola azakana ebandeli pe azokola defait zokola ba makanisi zo changer ba poste zokola ngo baloba ke otangisi mwana okolise kelasi okatse ba classe asilisi mais era comme na âge mo yo pona eloko ya lingia sala donc c'est impossible de stopper vous comprenez ngazala ke na sali tout na ko sala na travailler nyonso na ko pesa et na monique bon na affronter pour orchestre mususu na meka ko laksa de quoi je suis capable na meka ko arracher babiloko mususu na zaki na ngote ba besoin nga moni lelo grâce à les pas de na vanta mamba parler nga so na ndako nga la responsable na tant ça bana na boulot moi si nga vivre na boulot oyo nga mo vivre na boulot oyo donc na futa ndako kwa bato na boulot oyo kala na zanga na ba studio na tama na futa na ba studio ba studio moi chambre salon mukie eza vie ya mutu za bongo mais lelo na koma o futa na ndako 2 chambres salon cuisine salle de bain vous comprenez pour futa banda kwa bato na ba mai ba courant na bonne na ndako pour futa ba bloc na tout na ba classe bana so do salate o se trouver te so ko encaisser te ozo recevoir te pour futa ba bloc na to ba ça passe alors pour ça ba devoir tout en tant que parent responsable pour banonga na boti baza ba innocent nde ba mikie bo vina bango dépendre na nga ba état de besoin na bango ba classe na bango kolia na bango kolata na bango mamu na bango tout dépendre na nga maman na bango ndako bato mai courant bonne ko futa mambutu c'est moi le responsable alors pour na si même responsabilité nyonso wana ceux qui nazo travailler place mo ke nazo ko mona ta infranté pour na ko ça va posa wana moto na beta na mabaku vous comprenez donc na mona ke fona luka société moko na luka pemela les padres na bi ke so na sali na vivre na cop nanga na vivre na musala nanga yango nde lelo oyo to beta masolo lelo donc et salanga bien ti lelo nazo vivre vie nanga na oyo koki nanga grâce à faire rigola c'est tout et bisa biso pas DJ Lacoste voyage combien de fois non ba voyage zela na kansana okanisa sundeni oui ça fait longtemps ils ont kalati nga ba mutu comme ba voyage comme belé fona me ko raisonner sur ba voyage nga na pays mon côté là na mutu bon voyage à munene nga na yebi voyage ya munene nga na yebi pour te voyage deux fois to kena Luanda na 2008 to kena Luanda na 2010 to voyage deux fois après to kena Kabinda mo boye to kena na Kabinda après to kena Luanda na 2008 to zongi to ke sous Luanda na 2010 to zongi après to kena Brazza si je me trompe pas to kena Brazza mo boye après Brazza ba Matadi ba Boma ba Mwanda ba Kikwiti ba voyage wana Goma Bunia Beni ba voyage wana to tambola moi ba province na biso ya Kisasa ba mboka wana sona bosanti na ba kati ba voyage nyonso wana otangeli biso bénéficier na nini mutuka osomba lopang non au moins on a placé déjà ba détail à vie nanga déjà ba détail à le passé ba comprendre déjà que question poser nga wana mona répondre ngo ezate na pesi bino déjà ndenge na wuta ndenge na tamboli na ba réseau et pousselanga lelo na za pemela les padres et là qu'est-ce que ba bloc on a tout lelo net baka ba masolo baka na komo beta ngo na c'est pas faire rigola donc on a somba carte vous comprenez ah ndé non on a payé carte parfois ma coquine ezalate
naki kozwa courage osomba car na nga moko boye na ba moyen na nga mais esimba te bato fayena sa ba masolo ba compliquer nga esala mama belé eza pe parmi ba raison et pour ça que na longwa na mama belé mais kuna na somba car te. Bon, tu as ma Didier Lacoste à côté. Tout le monde animateur, mon quoi, les camicolo, na ba site, na ba télévision, et puis biso qui au iba crina, et puis biso noblesse créateur, biso to ebi au créaka. C'est quoi comme ko iba ba créa. Vraiment na ebi animateur en côté, na ebi était na okamora question oh c'est la désinfo nanga. Hein? Au désinfo nanga, nazo la question oh. Ça fait ça fait longtemps bana to bimisa première classe. Avant de bimisango, nous avons créé des missions partout dans la chaîne. Est-ce que nous avons fait quand les lois nous avons animateur et puis nous avons évité ça exister quand les lois parfois bimira les lois. Comme on a digital, ça fabrique. Non, il y a les bogas. Nous connaissons qu'on a répété ça bango. Nous avons répété na bango place va répéter. Nous avons évité, nous avons fi na yeti na imam mona pété. Nous avons un montage. Créer on y battre là, le tout simple. Ah. Pas de la bandoto. Mutala la razolo tane blesse créateur. Nala na l'autre aina taquer. Parfois, elle répond à nga, bah tu vas changaka. Donc en tout cas, bleu wana, j'en ai marre. Moutou passé. Voilà, créateur, il bisa bisona nous arrivé à Bercy moi na Katia Nine. Il y a groupe Nabino. Eh voilà les passettes. Voilà les passés. Arrivé na yo na Katia groupe il y a fait récolte la boyeko. Bah non, oui. Na Bercy moi na. Bobanda ko solo la té. Bon, comment na Nabino na Katia groupe wana, mona kyango ndenge ni. Na ya pas les pas de la kuta bangoti. Bangonde bazonga bango balongwaka enga na ye na beti ba 4 minutes na nga esali ba succès ba facilité ba bela ka ba biloko tu wana ba kitasa mboko tika moi cité sinon ba ko pasola ba biloko na tu wana na beti yango esala ke esala biso succès mata orchestre na biso pour exemple batu musu ba kantaka ke so ba longwe le pas de orchestre a ko exister ti ba animateur wana tangi kombo ba nani yo fotan merci moi na bango ba longwaki ba kantaka ke nde ba kei le pas de a ko exister souté. Orchestre était le matin, nous avons faux calcul. Bakenda biso to beta ba 4 minutes, to beta ba bloc ebele et ça la biso bien ti lelo. Et ça la pe ke bango bazonga. Bazongi nde bakutanga. Donc na kuta bango te. Après ba yo longwa ba tiki lisuka ngai. Mais arrivé na nga na groupe ba yambanga très bien. Ba yambanga très bien na sala ba boulot na nga. Premier générique na ngeza la 4 minutes. On a beta Jésus to solo baba tika biloba loba. Bodo Isaiah yo te ozokende nango wapi? Kita samboka kotika mwasi te penze pose la kayo sino bako pasola bar. Mandaleki ngana nyonso kolanda kitoko na yete abelaka babloko na tout. Tozobina na facilité, Jésus de nuance. Bako mbanga na otira banda 10 heures tozo bosser kaka donki. Na zempe cassé. Babloko na tout eto betango et sala biso bien. Nde sala ke bana mai musuba kendanga bazonga. Bakuta penga na tshela ba bar likolo. Si bayo kende pe batiki nga nazo bosser nanga normal. Dans les kamba ba cri faire abandé ko pesa bino ba cri to yo moko muto ya kana ba. Nga za animateur na kata groupe so na cri nanga so patron sepeli nango so ka linga corgenga a corgenga blaise place au sala boy ala patron ko corger mais nga na za animateur musala nanga za ko luka ba cri ko ya nango ko servir orchestre rôle nanga yango wana so ipe ke cri mo monani ke patron nanga pesinga nango zo Naozwa les padres yem ta kochara biso yem ta déjà biso so pesenge le mo blaise boke loko no boka ngo mais devant mingi za biso ba animateur nga la sala effort ya ko amener ba cri na orchestre na biso po et ça la bien. Mais merci moi na pesa quand même ba cri. Oh nga mo blaise créateur otangela nga na pesa nga cri nga mo blaise créateur nga na créer après ba to ba zo ba boka nga yo za créateur to pesa nga cri ndeni na sala ko to za na tawana te nga mo na za nga cri te na na pesa nga so on appelle ça un crindo yo ka balobela ngona ba émission. Ouais. Et puis ça biso non en 2019 bilan na yo ya musique ya animation ko boa kana 2019 ndeza. Ouais, bon 2018 c'est l'équipe bien. 2018 c'est l'équipe bien to bimisa ke générique mon première classe. Batela batela mwana mama batbabina. Yagola bina luketo zoningana. Ba chéri bo sepela eloketo simple ba sepela. Wana bimaki na 2018. Comprends tela basimbinga omonite babetinga basimbia lelele sala batu bien comprends ngalula et sala batu bien les des années wana za to binso na 2018 et kumbi biso ti 2019 et côté si biso parce que 2019 net to comme ça la makamu susu tozo préparer premier soin les albums ezobima batu ba sentir bless créateur ba koyoka ba bloka sika
ba créer bien net mikolo na préparer bloc asika loka ba liango na moi respect eza bloc ezoya ba ba sepela vraiment ibisa biso créateur na album o bozo baka o premier soin ba créer ni asika o bombeli biso ko baka ouais na boli bloc ebelé na bombeli bloc bien net mikolo ba bloc bien vraiment ezali net ba bloc na sa mikolo bozo bana bango etali biso te makita na bango etali biso te ko swana na bango etali biso te lelele simba mama na maboko ayoka moto ayoka bilenge no wale comprendre wana za biloko ezoya ba ba sepela nango biloko lokwa ba donc na bosana kutu ba biloko ebele na crimo yembi tantine fani wana betela ngo CTT wana za ka sona flasher bat bayoki bat babi dali sola tantine fani donc fula ngo trotter po wana za biloko asika ba misa biloko nyonso te mais ba biloko za lokwa ba ena kitoko na yo ena banzoto na yo ba fiere yo salela kanga mangungu ozana ngonzoka moto amemaka yo yeyo moto moto na ngai moto akumbaka yo yeyo so moto amemaka yo ezaka ye ndima comprendre ba bloka beza ndeti ba olingaka kolia ya kolia olela bilia liako liango na moi respect liango na moi respect toko liango na moi respect liango tokoniata bango lokola kayansa toko liango na moi respect liango na moi respect wana za bloko mana premier soin ba sepela vraiment liango na moi respect ba retenir yango ezoya. Merci beaucoup créateur yebisa biso ebele bayaka groupe na bino balongwa oyaka po okuta ba misusu bakende loni esalaka vraiment otingama toujours na faire rigola aux enfants chéri na ye toza na secret mon boy sala bien misusu parfois pressé à pas pressé baza ben discipliné parfois misusu mone ozo travailler na société bateau so ba lobi boke na gauche kende na gauche so ba lobi boke na droite bokende na droite ngana za parmi bateau yo na lata succès te na lata orgueil te na lata appel locomoteur ngata la succès na ngate natala teke mikolo na ba créer bien orchestre ezandenga il faut na dominer baninga fona za faire non ngana za la ka esclave ya musala ngana za la ka na semi beko babi répétition 9h son na retard mo 9h30 babi concert 20h ngana wena nga 19h30 vous comprenez la rappel en kinyete na sola na batuté na tonga pe batuté na sala ka onga na yebi donc il y a ça nga na za la fidèle l'orchestre na biso tilelo mais patron nga linganga et puis nazo pesa au moins une orchestre ndé aux alaraboy soki aux animateurs moment nyonso orchestre mise dans studio au papa Bilo Rasika yo tant qu'animateur il faut en recherche mutumso so mona ke asala recherche à créer et to comme na studio aux longo boaka crézate et va pesa mutumso yo siliki o nga ba boxing ate mais aux autres la kutu te ke yo mongo préparer ki aux na créer au travail ki te net nga na zo rata ya préparer Bilo nanga so ba bi to selo Rasika ba sengi ba créer no yamba mona ba créer il y a un salaire qui a gagné confiance avec patron nanga et ça musala et puis nataka pe discipliné trop de drink trop de bar ay ba nekutu bataille ba norme musala te nzoka faut battre la copo zolia nango ngana battre la boulot nanga pona bi vi nanga mombeleka na copo ya mo ninga tisiko nazaka ka considérer pas patron nanga raison ngwa na memba o ba longwaka parfois bango mo ba pressé ba zo ba tambola te ba zo ba respecter ba norme orchestre te. Merci beaucoup. Bambote na batunyo soli. Bote na batutu balandi na pesa deux personnes. Bote Chancel Mbembe international, Léonard de Miss Colon comment mon plateau de 15 ans, Rosette Kimbembe Mbota trop. Na pesa numéro na vite fait. Tous en plein studio, mboto tous en poste se retrouver na premier soin, mboto tous en poste bima a benga na plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 à Blaise créateur. Merci Bobenga, vous se retrouvez dans lien on a moi respecter le Mikolezo. Merci. Merci beaucoup Nabalandi à Matika Songo TV. Vous continuez toujours côté la émission on assiste à Matika Songo TV émission au pendez au pesa makambo on a votre humble servante Greta Mandung autrement dit acoustique na bino na bosanité na pesi boss na ngai Matika Songo Mbot. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.